Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo bandeko babolingo tokolobela bino nini? Lelo tokotalisa bino ndenge nini bana ya Congo batelemi pe bazali ko soutenir président de la République, les jeunes présidents oyo asala ete bana ya Congo bayeba mwa makambo ebele oyo bakangelaka biso miso. Oyo asali ete Congolais nyonso tu ase retrouver lelo. Oyo asali ete ba makambo mingi na tangu ya deuxième république bato bayebaka te bayeba yango lelo. Nde azali président na biso ya jeune oyo ba peuple congolais ba comprendre pe bazali ko soutenir ye à 100%. Bandeko babolingo toyebisaki bino ete président Joseph Kabila azali président oyo ndeko kosala erreur te o séparie po loba ete nalingi ete tobeta gazon totala soki Joseph Kabila ou bien akoleka to akoleka te ndeko okomilesa mbongo na yo pamba. Toyebisaki bino ete bato ebele ndenge bomonaka bango wana bazali bato oyo balingi Joseph Kabila na ndenge ya kosakana te po ete bakongole mingi bazali kolinga kosala neti kobomba ba vérité wana me bayebi yango mpe bamonaka na babilili à chaque fois ba œuvre ya kitoko oyo Joseph Kabila azali kosala na kati ya Congo ndenge misala ezali kosalama ndenge ba makambo ezali komonana ndeko bana ya Congo nyonso bazali sima ya Joseph Kabila pe ba Congolais nyonso tu bazali kopesa kaka maboko na Joseph Kabila kabange. Me mingi bakanisaki ete bangonde bazali ba leader na kati ya Congo nzoka nde babosanaki vrai leader ya kati ya Congo bana ya Congo nyonso balingi ezali Joseph Kabila ndeko yango nde nalobaki ete bino bato ya poto bosala erreur te mpona bambongo na bino bozali koloba ete otindi mbongo na Western Union che code bandeko bana kini basi balobaki bango kutu bagosepela ekozala lokola kope moko boye uti kofungwama bango ekozala otindi mbongo alie na ye eske soko okei kuna ovote mutu na yo eske mutu apoto akoyeba bango balobi te omoni esika tobimi bangoto bobo bana ya poto na bana ya Kinshasa baza mayele mingi sikoyo na minito koleka bato ebele bavandi na poto kombo kaka ya bato bavandi na poto me oza komona kaka esprit ya bato ndenge elobaki ata Pasteur Mukuna donc biso tokanisaki ete bino ndenge boye kozwa mayele me na bato kutu bavandi kuna na bambonga tina mwende ditu baleki bino na esprit na baraisonnement ke biso eske tokososola te bandeko babolingo Joseph Kabila azali président oyo tango tolobaki na bino ete botika na bino koboma nzoto pamba po ete bokokoka na bino te wana azali courant ya inga
azali courant elinga bokokoka te bandeko oyo ndenge tozali koyebisa bino ete UDPS ezali nango kaka kosala bamakambo bango moko bayebi ete une pe ya le rais jamais bakoki komeka jamais bakoki kotia mosapi ndeko ngai nakoyebisa yo boye oyebi ete na Congo oyo na kati ya Congo bato ebele oyo bamoni misala ya 5 chantier oyo Joseph Kabila asali amonisi bato kimona meso yango ete bato ebele bazali na kati na kondima maloba mike mosala ezali komonana bandeko bokeba na badiscours ya lokuta lelo bato mosusu ya deuxième république bazali koya Joseph Kabila asali nini 5 chantiers c'est quoi mais bino bozali ata na soni te bozali koloba 5 chantiers c'est quoi bamisusu mpe bazali koya balobi na wana baprogramme wana ezali ya Joseph Kabila te ya bato bazali pembeni na ye nde baza kopesa baide me bandeko bino bozali koloba boke baprogramme oyo Joseph Kabila azali kosala lelo ezali baide ya bamobutiste me mpo na nini ntango bamobutiste no bazalaka na mobutu balakisaki baide yango boye te wana nyonso mpo na kokosa kaka bosi bomoni ete le rais aresir na mission na ye bokomi siko kolinga bobanda koloba ete te wana ezalaki baplan na bino yango nde bakomi kopesa yango na Joseph Kabila botika lokuta bolobaki ete bino bato ya mayele bolobaki ete président Joseph Kabila atanga te me tala makambo azali kosala bandeko na bino bato ya mayele ya ntango ya deuxième république bokoyoka soni te azali kopesa bino leson bino bozali koyana badiscours kaka ebele ndenge bomesana kaka kokosa biso mais Joseph Kabila calme mais azali kopesa bino kaka leson na baacte na ye bandeko lelo ndenge tozali koloba tokotiela bino na babilili bomona ndenge nini stade Kamanyola esali plein na ndenge moko ya kosakana te bandeko stade esali plein na bato mosusu batikali libanda bazangi ndenge ya kokota ezalaki somo bandeko mbala ya liboso na mboka na biso pe bandeko babolingo bamusicien nyonso tu Werason Jibe Mpiana Emeneya Koffi Olomide bango nyonso tu bakutanaki kuna pe babeti miziki bandeko mpona kolakisa unité bomoko mpona président na biso Joseph Kabila Kabange yango na tozali koyebisa bino bandeko oyo nyonso bino bozali kosala pasi ya pamba lelo peuple alakisi ete alingi Joseph Kabila bino bato bozalaki koloba peuple ndenge ezali wana balingi levier Tshisekedi lokuta na bino lelo peuple alakisi yango na tolobi ete ndenge ezali wana bino bato oyo bozali koganga bino bato bozali koloba bosala na bino makelele ndenge bomesana na masolo na bino lokuta batrishaki yo tala mokolo wana oyo ndenge balobaka ete bokozonga maboko pamba makolo ekokoma bino kilo 5 ans oyo tokopesa Joseph Kabila 5 ans wana ekokomela bino 100 ans pe ekozala fin ya bakomba na bino oyo bosalaka na poto bamusicien ya Congo mpe basi bayokani balobi ete poto bino bolelaki poto batikeli bino poto na bino wo balobi ete miziki na bango bakobanda kobeta yango kaka na mboka ou bien bakei na bapays ya Afrique poto na bino ndenge bolelaki botikala na poto na bino bino bato bozalaki kokanela Werason soki aye tokosala ye boye Jibe Mpiana soki aye tokosala ye boye Koffi Olomide balobi botikala na bapoto na bino balingi kutu te ke koya lisusu na poto mpo baya kobeta balobi lokola bolingi lokola bozali kowelela ete poto yango ya bino ekomi neti ya kowelela bino boyaki bangunda bovandi awa lokola bato nyonso lelo bokomi kokanela bato balobi botikala na bapoto na bino balobi baza nango lisusu besoin te bandeko mpona kotalisa bino ndenge nini Joseph Kabila cartonné na ndenge ya kosakana te pe population na kati ya Congo balingi ye bandeko vraiment meme makambo euti koleka bato ya poto bango moko oyo babengi bacombatant pe maekangisi bango bandeko somo
bakangami bapema moyen koloba ezali te batikali gambala bandeko ndenge ezali wana bana Congo bazali unité bandeko okei na ntsangu bana ntsangu balobi bango nyonso nsima ya le rais okei na limete bango nyonso nsima ya le rais okei na bandal bango nyonso si nsima ya le rais donc somo de fois te na bango moko bato ya IDPS baza kokamwa bandeko yango na tolobi ete kolobaloba ezali na yango na ntina te totiela bino babilili po ete bilili nde ekolobela bino botala ndenge nini plein oyo Congrès ya pamba bandeko tolobi bien Congrès ya pamba ya PPRD tala bato ndenge baye plein Congrès ya pamba likambo ya kokamwa papa botamba tiela biso babilili totala ndenge nini na Congrès ya pamba ya PPRD ndenge nini stade Kamanyola etondaki bandeko na fourmi na nzinzi bazangi esika ya koleka kokamwa bandeko ba image s'il vous plaît papa botamba babandele yango soki biso nyonso vraiment awa ndenge toye awa toye bongo mpona ye moko rais Kabange na kosenga tobeta maboko makasi s'il vous plaît. Alors elengi nanga bana mesomere topote rais mama elengi nanga bana mesomere wera sone aleli bino elengi nanga presa boshabe batika yo mama elengi nanga J'ai à côté de moi un membre de la diaspora du PPRD, Jean-Paul, qui vient du Benelux. Monsieur Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Béraud. Alors vous êtes venu expressivement de la Belgique. Ouais. Vous avez pris part à cette cérémonie et à ce deuxième congrès du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Après 3 jours, la cérémonie s'est clôture aujourd'hui. Quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous retenez de ces assises? C'est le sentiment de joie pour le Béraud Loira. C'est le sentiment de joie. Tu vois, quand on laisse toutes nos familles à Bruxelles pour venir ici ensemble avec nos camarades. Aujourd'hui, c'est le sentiment de joie parce qu'on a proclamé notre candidat qui est le véritable maçon de ces grands pays. Mais vous, en Europe, vous avez quand même un problème avec l'intolérance et les Bana Congo qui font parler de temps en temps leur intolérance. Comment vous comptez vous prendre pour faire asseoir le PPRD en Europe, par exemple? Bon, le problème c'est quoi? C'est les mauvais politiciens qui pratiquent cette méthode-là de la haine contre les autres. Nous sommes du PPRD, nous savons très bien que on fait partie d'un pays démocratique, donc le choix de la liberté est autorisé, mais si ils ne font que cultiver la haine, nous ne pouvons que cultiver l'amour. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que c'était M. Jean-Paul qui est de la diaspora du PPRD, la Kofi Olomide. Tu vas continuer, on va tenter de prendre également les stars qui sont à côté d'Antoine Gonda, notamment Werason, le roi de la forêt. Bonjour. Bonjour. Au lieu de la stade des martyrs répondre à l'appel, il y a PPRD à clôturer le congrès. Ma sentiment comme star Yamboka Oezani. Bon, sentiment nanga na retrouver l'artiste nanga ba collègue nanga basa na kata stade des martyrs. Comme ça qui dernier jour à congrès na bango. Baso fêter, c'est normal de agrémenter les tours, de agrémenter soirée. Donc pour moi c'est bon, il y a une initiative bien. Va reconnaître même que les artistes baso va porter quelque chose dans beaucoup. Est-ce que, ouais, par rapport à Robert Tao, comme nous t'avons perdu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se disent, le fait que Koye a dit c'est qu'on t'a perdu. Bon, vous allez membre après perdre sur autre chose. Vous allez misser sur autre chose. Je crois pas que tout le monde va y avoir ça, va membre après perdre. Et ça par l'amour et en moka. Aujourd'hui, le temps de Robert par rapport, il y a ma caméra peut pas ça dans moka est bien. Autre ça est bien. Seul les lois avec sauter Robert. Donc vous voyez en côté. C'est pas dit que l'homme ça c'est le logo est bien. Il faut s'arranger de connaître. Pour apprécier, il y a bien au salawana. Tu vois là le voisin là yo asa magamba bien. Pour reconnaître, il faut s'arranger de connaître. Mais non. Pour moi, autre chose salama c'est bien.
Il y a des kabylistes, les gens qui soutiennent le président. On se passe à dire, Azan Anda, on a cette Kabila. On se passe à la sortie, l'initiative naïe. Tout ça m'a fait perdre. Pour nous, c'est encourager toutes les initiatives. Merci beaucoup. L'unité, vraiment, il faut être derrière le président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Kofi Olomide vient de descendre du podium. Certainement que ça sera peut-être JB Mpiana qui va les succéder. Entre-temps, avec Hubert Chipukana, on va tenter de vous faire vivre l'ambiance qu'il y a au niveau des tribunes, avec notamment l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement. Mesdames et messieurs, Voilà. mesdames et messieurs, attention, nous invitons sur ce podium. Recevez avec beaucoup de bruit, mesdames et messieurs, ce soir. Eh bien, voici pour vous. Eh bien, ils ont fait les temps. Ils ont écrit l'histoire de la musique congolaise. Ils ont fait l'ambiance particulière. Ils ont effectué des grands voyages culturels et musicaux. Le compte du PPRD, quelles sont vos impressions? Je n'ai pas assez chanté. L'homme est resté égal à lui-même. Mpiana, le roi de la forêt, JB Mpiana vient de livrer son concert. D'ailleurs, nous sommes en direct, hein. Ce sont les aléas du direct. D'ailleurs, vous allez le remarquer sur ces images, qu'il est venu d'ailleurs se mettre à côté de son frère Weranson, le roi de la forêt, au milieu duquel il y a l'ambassadeur Gonda. JB Mpiana, bonjour. Bonjour. Vous avez été invité à la clôture du congrès du Parti du Peuple pour la Réconciliation et la Démocratie et vous venez de livrer un spectacle spectaculaire. Comment vous vous sentez déjà au sortir de ces spectacles? Ça va, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire. La bonne musique, c'est tout. Je me sens bien à l'aise dans ma peau. Alors JB, vous jouez au concert du PPRD alors qu'il y a une certaine intolérance qui est née en Europe, notamment par rapport à vous les musiciens, on vous interdit de jouer. Ça veut dire que vous portez désormais les chapeaux PPRD, que vous êtes désormais membre de ce parti? Non, c'est pas ça la question. Je crois que ça, c'est la question que vous devez poser aux membres du parti et aux gens qui dirigent le pays. Nous ne sommes que deux artistes. Partout on peut nous appeler, on va jouer, on est venu faire que la musique. C'est ça qui nous cause trop de problèmes en Europe, mais je crois que les gens là, ils ont déjà compris que nous sommes des artistes. On ne peut que jouer là où on nous invite. Alors JB, j'ai suivi votre spectacle. Dans une partie de votre chanson, vous avez fait un clin d'œil à votre frère et ami Weranson. Ça veut dire que vous scellez la réconciliation ou qu'il n'y a jamais eu de problèmes entre vous deux? Mais il n'y a jamais eu de problème. Nous sommes tous les enfants d'une même famille. Notre maman, c'est la musique et notre père, c'est Wenge. Je crois qu'on est frères. Chacun travaille de son côté, mais il n'y a aucun problème entre nous. Le programme annonce que bientôt vous allez vous monter, vous deux, sur le podium. Comment vous vous sentez? Ça sera pour la première fois? Ça sera un symbole pour montrer aux gens qu'il n'y a rien entre nous. On va se serrer la main devant tout le monde. Ils vont voir qu'il n'y a aucun problème. Déjà, il est là à côté de moi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, vous avez suivi en direct sur Digital Congo JB Mpiana Chituka, qui est d'ailleurs assis à côté de son ami et frère Weranson. Le programme annonce que... Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oh. Le roi de la forêt. Baba Ange Lukiana. Toyokana. En 1974, ezalaka combat du siècle, Ali Forman. Tokomi en 2011, Raïs alobi faut à la réconciliation du siècle. Yangwana alobi, totia ba deux poids lourds. Pour la ba deux poids lourds bas à l'ensemble. Il faut na kende kokamata. Poids lourd na secrétaire général, camarade Évariste Bochab.
roi de la forêt zelana ke nokamata poids lourd nangai comme ça tout ça là match à réconciliation du siècle. C'est là. Thank you. Donc, Tozali Kozala Tib Moko, Oya Réconciliation. Merci. Tu vas me suivre. Vous êtes en direct sur Digital Congo et là on vient de localiser Félix Oazekwa Monstre d'amour. Félix Oazekwa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là en direct sur Digital Congo. Est-ce que vous avez d'abord premièrement une réaction par rapport à cette réconciliation qui vient d'être faite en direct sur nos antennes? Oui, je remercie le président de la République, M. Joseph Kabila, pour cette initiative. C'est bien pour notre musique, c'est bien pour la culture en général. Je suis très content pour cette initiative et en particulier aussi son Excellence Évariste Bochap. Vraiment, je suis très content que nos amis, devant tout le monde, puissent laver le linge sale et que je pense que leur salutation est sincère. Alors Félix Oazekwa, vous revenez de l'Europe, vous êtes musicien, un des grands de ce pays. Quel sens vous donnez à votre présence à cette manifestation politique du PPRD? Oui, d'abord je vais soutenir les élections en général dans notre pays. C'est pour dire que le pouvoir doit changer de main sans effusion de sang. Le pouvoir doit changer de main sans effusion de sang. Avec les élections, c'est tout ce que peut rêver un peuple. Et je remercie les présidents de l'avoir fait en 2006. Et encore cette fois-ci, j'ai suivi dernièrement le président de la CENI qui a confirmé que les élections auront bel et bien lieu. Et en tant que Congolais, je suis très content. Alors vous venez jouer ici dans une manifestation politique, alors que l'intolérance bat son plein en Europe, ça ne vous fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur, parce que je pense que ceux qui manifestent aujourd'hui en Europe sont assez matures pour comprendre que nous sommes des musiciens, nous sommes en train de faire notre travail. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors c'était là donc Félix Oazekwa, les programmes annoncés. Bandeko babolingo na banzi bino moko bouti komona pe bouti kotala ndenge nini play ya ndenge wana na stade Kamanyola bandeko ndenge nini le rais azali kokartone bandeko toyebisaki bino na dernière minute miracle moko ekosala maboko ndima te pe esi ebandi bandeko toyebisi bino ete bato ebele bazali meme libanda ya mboka oyo bazali kosoutenir le rais Joseph Kabila Kabange, le fils du pays oyo moto asali miracle na kati na mboka oyo abongoli vino ekomi mai ndenge Yesu asalaki Joseph Kabila Kabange ndenge nini po ete bato mosusu bakoloba yango mama Rosalie makambo nini azali koloba soki nalobi ete abongoli vino ekomi abongoli mai ekomi vino ndenge Yesu asalaki ndeko nalobi yango mpona nini po ete bisika oyo tobandaki kotala na kati ya Kongo na biso bato ya deuxième république balakisaki biso ete ezali impossible eloko ya malongo ekosalama te bandeko Joseph Kabila ye abongoli yango pe baevre monani bandeko bato nyonso lelo na Kongo bandimi tondima te mpona nini le rais azali kosala ezali komonana yango wana nasepelaka mingi na président na biso makelele te malobaloba te calme me misala ezali komonana bino bozali koyela biso kaka badiscours ebele maloba ebelebele me bosala mpe eloko te lelo oyo bomoni ete mwa baevre Joseph Kabila asali ale bokomi koluka neti bolite mpo ete elobilobi boloba nini ke bino nde moto bosalaki yango na kati ya mboka bozelaka kaka basalela bino ebongo nsima bino boya kosankampare te tokondima te biso tokosoutenir le rais te na suka Joseph Kabila Kabange bandeko te nzambe apambola président na biso un jeune président bakoseli bamakambo mingi bakoseli Joseph Kabila bamakambo ebele mais te Joseph Kabila ayebi nzambe président na biso ayebi nzambe kaka ndenge nzambe alobi biblia elobi ete soki bato na mokili bazali koloba mabe mpo na yo
ete yo yebi ete na makambo bazali koloba yo ozali ata na kati na likambo oyo bazali koloba te vanda kimia ngai nzambe na kobundela yo bandeko kaka ndenge Joseph Kabila azali kovanda kimia bangbanda bakosa ba histoire mabe bato bo babimisa histoire mabe baza kokosela makambo baza kokosela makambo mais lelo oyo bandeko tala nzambe akomi ko révéler nzambe akomi ko révéler bato bango moko mosusu bakomi kotatola pe ba mosusu bakomi koya ko yambola pona koloba ete mokonzi ya mboka limbisa biso tosalaki mabe pona nini po ete avandaki kimia nzambe nde sikoyo abandi kosala bandeko babolingo oyebi na koyebisa bino eloko moko Joseph Kabila Kabangele Rais azali président oyo il faut tosimba makasi malgré banguna bazali kolinga ko toucher de gauche à droite bandeko ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino boy oyebi ete Joseph Kabila babiloko asali na kati ya mboka na biso soki tozalaka kaka na ntango ya deuxième république jamais tolingaki tomona yango po ete na ntango ya deuxième république ekomaki na yango kaka rythme donc bato bazalaki kozwa baministre bazalaki kozwa mbongo ya mboka ekomaki neti bambongo na bango privé bandeko donc bakomaki kosakana na mbongo ya mboka sans même bapense na bapopulation sans même bapense mpe na mboka bandeko po omona ete bakonzi oyo ya deuxième république bazalaki mitema mabe mpona nini tolobi boye bandeko soki lelo botali na bapoto awa tomonaka bamakambo mingi ndenge ezali kosalama ndenge bamindele bazali kobongisa bamboka na bango me tomitunaka bakonzi na biso mpe babanda ntango ya deuxième république bazalaki koya na bapoto awa bazalaki komona mpona nini baide oyo bazalaki komona bazalaki kokende mpe kosala yango na mboka na biso te me lelo oyo lokola bakimi bakomi awa bakomi koyela bato bafrançais ya milai mboka na biso boye mboka na biso pays riche mboka na biso toza na diama lelo bakomi kotalisa biso mboka na biso toza na diama bamakambo ndenge na ndenge alors ke na ntango ya deuxième république bango nde mutu basalelaki mboka wana basaleli mpe barichesse wana me barichesse wana basalelaki yango mpona babien na bango personnel ndeko moto akosa bino te oyo nyonso tu milelo oyo bozali komona bato ya deuxième république baza kolela oyo bazali nde koluka bazonga mpo bazongela vi na bango ya kala ndenge ezalaki ezali mpo na susi ya mboka te lokuta na bango mais bandeko toyebisaki bino ete Joseph Kabila babilembo ezali komonana bomoni ndenge bato ya Joseph Kabila na dernière minute baye kobima bandeko boyokaki bato bagangaki balobi nini Afrique du Sud kuna boye Afrique du Sud boye bandeko lelo ndenge tozali koloba Afrique du Sud bato ya Joseph Kabila pe balamuki na Afrique du Sud bato ya Joseph Kabila pe balamuki bandeko maître zombie à la pointe maître zombie ye moko à la pointe na kati na lisolo wana bandeko Joseph Kabila azali ko cartonner bandeko yangala tolobi ete 5 ans de kopesa les reis makelele na bango ekosila pe ba histoire na bango ekosila 5 ans wana ekokomela bango 100 ans o ndenge balobaka ete makolo ekokoma bango kilo nzele ekokoma molai bandeko bandeko biso tolingi systeme ya Joseph Kabila systeme oyo ata baza kofinga ata baza koloba ndeko vanda kimia bato mingi nde bazalaka soki ata yebi azali na mabete baza kofinga ye aza kozongisa te tika nzambe azwa esika bomoni ndenge nzambe azwaki esika bafingi Joseph Kabila balobi n'importe quoi basali bamontage ya bafoto balobi ndenge nyonso mais bomoni ndenge lelo nzambe abandi korépondre bandeko nzambe akomi nde kaka kosimba mitema ya bakongolais po ete baya banda kosoutenir président na bango mpe bamona ete makambo oyo nyonso tu baopposant congolais bazalaki kosala ezalaki ya lokuta bandeko balobi ete Tshisekedi ntango amoni ndenge nini stade esalaki plein bandeko balobi ko crise ya ndenge wana crise ya ndenge wana ndimaki te pe bato ya IDPS ebele penza bakotaki donc babelaki kimpelekese bandeko mpona kotalisa bino ete ndeko vérité babombaka yango na se ya mesa te ata osali bamanevre vérité il faut ebima kaka bandeko
Yangala tozali koloba bandeko ba bolingo. Ba peuple congolais. Toko senga na bino ebongi malamu. Yo moto yebi ete olingi mboka na yo. Tika ba makambo ya ba distraction ona na kende pa opposant bote. Po ete ba opposant na soko zali kotala bango. Bango kaka munde moto basala ki na tango ya deuxième république. Bazala ki na souci ya mboka te ba bomi mboka metala président Joseph Kabila bandeko. Tango ba nommé ye bandeko na bosa na gatena lobaki likambo na ko répéter ngo ata 1 million de fois. Tango ba nommé Joseph Kabila bandeko nani alobaki te? Koko keloko te, président wana mwana muke Kongo eza mboka munene. Kongo ndenge ezali wana ezali na ba secret belé koko keloko te. Bandeko, bino bozali koloba kaka boyebi te. Mboka na biso wana ezali na ba secret ya minene. Yeza jeune président eska kokoka. Bandeko, oyo ndenge balobaka ete makanisi ya bato ezali ya nzambe te. Tango Joseph Kabila kotikala na 5 ans na ye ndenge après 5 ans mosusu bato ya ba Jean-Pierre Bemba na bato mosusu ndenge batilaki ye bakal. Tango kozwa 5 ans na ye bandeko botala ba makambo asali bandeko. Président Joseph Kabila parvenu kokotisa même ba makadam tina babumbu bandeko soko kelelo na Congo okomona okoyoka moto nyonso tu. Soko tuniye kaka ndenge nini les jeunes présidents makambo nini aza kosala okoyoka kaka bato nyonso en tout cas, po baza kokumisa bandeko. Baza komona ete Joseph Kabila azali penza président oyo. Te, bandeko. Na koloba mingi te. Botala ndenge ni na Afrique du Sud. E yindaki po ete ba partisan ya Joseph Kabila ba telemaki pe ba lakisi bolingo na bango balobi ete Joseph Kabila azali président na bango pe ba lakisi yango pe bandeko na esengo bandeko o ezali kolakisa penza victoire pe tolobi ete ebele ndenge bazali wana lelo basali ba fièvre na ndenge ya kosakana te na tango oyo tokosenga na papa botamba kuna na régie batiela biso babilili ya bakongolais bazali na Sud Afrique et puis maître zombie à la pointe pe boyoka ndenge nini alobi bandeko ba bolingo esili ndenge ezali wana Joseph Kabila azali na victoire na ye assure ata basangani bango ebele bakolonga te tokoniata bango tokolonga bango les raïs liboso les raïs toujours en avant les raïs kende se liboso les raïs azali ya nzambe les raïs oya komeka kosimba nzambe nde ya kosaprendre na ye po ete les raïs azali mwana ya nzambe malgré bokosela ba makambo boloba makambo ebele me lelo oyo nzambe abandi kopesa réponse na ye na moment ya élection pe bakoyeba ete les raïs azali kaka ya nzambe. Papa Botamba ba image s'il vous plaît oyo ya Afrique du Sud ndenge nini ba partisan ya Joseph Kabila Kabange les jeunes présidents les raïs ndenge nini ba célébraki victoire to ba sepelaki pona ndenge nini président na bango il faut basala tout ba voter bandeko ba mosusu bazali kolela mama Olive yeka na Afrique du Sud bato bazali tae en tout cas bandeko ba bolingo oyebi il faut tokumisa nzambe po ete ba makambo tozali komona lelo te nzambe alingi Congo mais bato ya mitema mabe nde balingi Congo te ba image s'il vous plaît papa Botamba. David, David, tiens mon micro. Hein? Non, vas-y, prends les images. Mais tiens mon micro. Oui, fille. Grâce à ce bon président. Nous appelons la délégation de Cape Town. Vos applaudissements, s'il vous plaît.
mon délégation au Cape Town. Merci beaucoup pour voyer Babango, Bayeko Salanini Awa. Merci beaucoup. Ok, l'histoire sur la bino. Jacques Chamba. Le docteur, il est là. Toutes les personnes dans le comité, Michaud També, pour vos voix. Merci pour votre présence. Merci pour vos voix. Maboko, s'il vous plaît. Activez tout le monde, il y a ma présidente Ajoka. Merci Zombie Fabrice. Merci Nabino. Merci Nabino. On a Maboko Nabino. Vous notre pays a plusieurs problèmes qui nécessitent des solutions. Mais grâce à notre jeune président de la République, les choses semblent bien marcher. Et les Congolais commencent petit à petit à respirer un bon air. Et nous, peuple congolais, devrions lui porter la main forte dans tout ce qu'il est en train de réaliser comme projet de reconstruction pour un Congo post-conflit comme la RDC. Et voilà que les amis de Joseph Kabila Kabang et Axe Afrique Australe, devant tous ces faits et surtout devant ces fléaux des anti-Kabila, parce que c'est de notre devoir de soutenir notre président de la République au lieu de lancer des injures à son égard. Mais c'est Vital Kamera Té, mais c'est qui s'est dit Té, mais c'est même ma tête à foutre la cabine au ticket pour voyer en Afrique du Sud. Il a eu déjà 10 ans, Nakati Mboka, c'est que ce cas a la posa Koyiba, déjà Yiba. Pour le moment, on s'est dit, à combien de temps là? Maman Mokobo a évité, nous avons des points de la salle. Par exemple, ça fait mon tour à Kalawana. Moi, je suis le cas de maman l'éviter. N'avons pas de malade. Mais tel un Zambie a vu camarade Nabiso Joseph à Capessier Maman Olive. Maman Moko a vu qu'un souki normal. Au moment où on est dans le magasin, on a moi c'est un président, on a boyé. Il va y avoir un peu de la boyé. Alors, tu as vu le nez Moko. Ce qui est à vous, il y a une place Moko. Maman Moko, tu as vu que maman Olive dans l'autre. Namoni bapoya kichuka, namoni bapoya banzela bandundu, bapoya banzela Kasai, Équateur, banzela, barrage ya munene, et puis basumbeli biso, machine ya munene, oyo epesaka courant. Donc na Kinshasa mobimba, essayez na Kinshasa. On va boucler la petite pomposo pour les gars. Je crois avec Bisso, avec Joseph Kabila, problème il y a un délestage. Autre comment on va à l'équipe de Kinshasa fermé. Ils aussi là dans quelques mois. Atabino moko vraiment. Ici la mission de son commandant. La mission de gêne. Ceux qui puissent soutenir et tenir à hôtel. Ceux qui puissent soutenir et tenir à côté. Merci, on va vous transformer. Captain, on va vous dire en tout cas, on s'est fait, on s'est fait papa zombie, merci. Dans le Cameroun, on a sali,
En tout cas, tosengi vraiment merci. Nzambe azunga biso likambo ekende vraiment tina na mingi mpona bamama mpe merci nani mpona président na biso ndenge osakisi biso awa topesa na merci mais mama Olive tozolela yo vraiment mama oliki biso tokola nini mama okomala kwani mama na biso biso tokola nini okotambola partout mama Olive totinda yo message oya na Afrique du Sud you are so welcome. The door is open. We are waiting for you. Those that are Mama Olive, please welcome in South Africa. We are waiting for you. Bandeko babolingo bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini bana ya Afrique du Sud ba partisan ya Joseph Kabila Kabange ndenge nini bazalaki na esengo ndenge nini balakisi bolingo na bango epai ya président na biso Joseph Kabila Kabange bandeko tolobaki yango malamu tango biso radio Zoomel Mil to bandai koloba ete le reis azali na bato ebele me bato batiaki biso tembe yango na bandeko babolingo bambangisa ya mokili to makelele ya mokili bolandaka te bandeko po ete ndenge ezali wana bandeko babolingo na koyebisa bino boyebi ete bato oyo nyonso tu balandaka makelele ya wenze boyeboye makelele eloko ezali te bandeko po ete ndenge ezali wana bandeko nakoyebisa na bino boye il faut boyeba yango ete Joseph Kabila azali président oyo azali kosala bamakambo ya minene na kati na mboka po ete bamakambo oyo azali kosala jamais moto moko atikala kosala yango. Joseph Kabila azali moto oyo to président na biso oyo ya solo alingi peuple bandeko tala meme maître Zombie na Afrique du Sud tala babiloko oyo maître Zombie alobi na oyo etali mama Olive Lembe maître Zombie alobi malamu alobi ete ndenge ezali wana bato mingi ba présidente ebele ba mama présidente ebele baleka mais tomona simplicité ya mama alobi batikala na bango komona simplicité ya mama Olive boyete po ete simplicité ya mama Olive bandeko eza kolekela bato bandeko simplicité wana naza koyebisa bino ya solo te vraiment natikala na nga komona te mama Olive Lembe il faut zala kaka mama ya boboto po sala bamakambo mama Olive Lembe asalaka yango na tolobi ete bandeko il faut kondima moto tango azali kosala bamakambo ya malamu na kati ya mboka yango na tolobaka nzambe merci opesi biso bakonzi oyo ya malamu oyo bakonzi oyo lelo bazali koyeba ndenge nini kopesa biso kotia biso bapeple na esika na biso lelo bakonzi ya lelo bazali kolekisa biso ete bango bazali baumbu biso bapeple nde tozali likolo il faut bango basalela biso nzambe merci po ete baprendre biso leson monene vraiment nasepeli mingi mpe oyo nyonso to ezali bilembo basigne oyo ezali kolekisa ete Joseph Kabila azali ya nzambe papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie ayeuti koloba na koyebisa na bino ete il faut koyeba yango ete président Joseph Kabila azali ya nzambe. Président Joseph Kabila azali ya nzambe bandeko po ete babiloko oyo président Joseph Kabila azali kosala non yango ete tozali komona lelo ndenge nini peuple aye ko comprendre malgré ba histoire ya lokuta ba opposant congolais ba bandeko kosa ba masolo ya lokuta bandeko epa ya Joseph Kabila nde loko tozali kondima bandeko du sérieux azali président oyo apesaka ba promesse pamba te azali président oyo mosale monani après ya solo na ba peuple bandeko botala kaka ba opposant congolais po ete to lakisa bino ete bango nde bazana lokuta ya kosakana te
bolandaka mokolo mosusu na émission ya Monsieur Wechi bayambaka moto moko boye oyo babengi na kombo ya Monsieur Mubake oyo azali pe membre soki pe nani délégué soki pe nani na kati ya IDPS aleki na plateau ya Monsieur Wechi tala kaka babiloko to vivaki pendant deuxième république na tango Mobutu bango bato ya IDPS bakomi koyela biso yango eloko nini alobi non ndenge ezali kutu wana naza na likambo moko nalingi naloba te mais ezalaki likambo moko museke président Tshisekedi alobaki ke ezala neti secret neti surprise mais nalobi yango kaka ndenge ezali wana Tshisekedi alobi ke bakoba soki azwi bokonzi Congolais nyonso aza na poto deux containers plein na biloko oye nango na Congo okofuta te c'est bon à quel isusu plus loin bandeko po mona ete lokuta yango eza kokontinue kaka na kati ya baopposant congolais po ete eza kaka na makilo Mobutu atikela bango à quel isusu plus loin bandeko Tshisekedi alobi ete ndenge ezali wana congolais nyonso azali na diaspora libanda soki azwi bokonzi soki oke na Congo bapesi yo terrain na yo ya mabele après ntango okokoma kuna ale otongi eloko yo olingi bandeko wana nini balokuta ya boye bandeko boyebi ba diaspora combien o baza libanda ya mboka yango yeba parti yango alobieka kopesa bababele na ba diaspora congolaise nyonso oyo soki bauti bazongi kuna na Congo yango baparti yango mabele ye Tshisekedi ya kozwela yango wapi po ete bato kutu baza kuna na kati ya Congo ebele situation na bango ya koluka bisika mpona kovanda bazwi yango nanu te olia luka nanu basituation ya bato bakozala na Congo ye akomi kopesa bapromese na badiaspora congolaise mpona kolekisa bino balokuta yango ebandi bandeko tomonaka mosika bandeko ngai ntango bato balobaka ete radio Zoomel 1000 bato wana baza kosala komedi me bandeko ezali komedi te ezali nde baverité oyo tozali koloba bazali kobanga yango na simple raison batikali na yango kaka ke tolobaka kaka ke bato wana baza kosala komedi eza komedi te bandeko ezali bamakambo tozali koloba ezali vrai bandeko natikala komona te soki radio Zoomel 1000 tosali émission total ici batona les 4 vérités na monaka esika te o bango batombolaka mongongo pe po balakisa pe vérité na bango ou bien babandi kofinga po ete bazangi ba argument ou bien bakomi koloba makambo ezanga tina o boye kofinga mais ndenge ezali wana tokotia bango contre miri ya makwanza bandeko bino moko bouti komona ndenge nini Joseph Kabila na dernière minute akomi ko cartonner bandeko et bongo wana bokoloba lisusu bokotia lisusu tembe o ndenge balobaka botiaki tembe lelo bomoni botiaki tembe lelo bosuki te les reis azali deux fois te bandeko ndenge ezali wana tolobaki yango tokosoutenir candidat na biso président Joseph Kabila Kabange les reis na énergie na biso nyonso tu pe na makasi nyonso tu ya bonzoto po ete ndenge ezali wana azali président oyo asali bamakambo oyo tondimaki te na kati ya Congo toloba te tokumisa ye te bino bolingi bandani bakumisa ye barwandais baya kokumisela biso ye baangolais baya kokumisela biso ye bazambien baya kokumisa ye baburundais baya kokumisa ye non ezali kaka biso moko bakongolais fo totelembela mongongo mpo tokumisa ye po ete bato ya bikolo mosusu bakoya kokumisa ye te po ete oyo ezali ekolo na bango te biso moko bana ya mboka ifo tokumisa président na biso Joseph Kabila Kabange les reis les phénomènes président oyo azali kosalama makambo mpe ezali komonana bandeko mpona nini tondima te mpona nini totombola mongongo te toloba non oyo azali kosala ifo tondima yango les reis les phénomènes les jeunes présidents oyo azali kosala ba makambo ba congolais ba sutuki oyo ba congolais ba moni ete en tout cas tomoni kimona meso jeune pour jeune les présidents ya ba jeune Joseph Kabila Kabange to beteli yo maboko pe tolobi ete toko pesa yo maboko les jeunes présidents kolemba te telema toko pesa yo maboko pe tolobi ete victoire ezali pa na yo victoire yango ebandi na makambo ebele bandeko tala ete bato balingaki ba préparer déjà ba makambo na bango ya ba les 6 10 personnes balingaki ba kota kota yema ba fieti bango
ba soi-disant ba combattant ba ex-phase ba fieti bango bandeko lelo ba komi ko passer ko loba ba vérité ndenge nini bazali ko sala ba préparation ya bango po ete baya ko sala ba makambu bandeko balobi ete quelques groupes déjà basi ba mikotelaki baza déjà na kati mais oh baza na kati wana ndenge bango ba dénoncer bango baye baka ete ba ko zwa bango mais oh bazui nanu zomi wana to 10 oh bazui wana bandeko esika na bango ese yebani na minute ndenge nazali koloba na bino papa Roger bazali ko lier penza vungule na bango bazali ko mona makambu na bango po ete bacheki tembe bato IDPS bakende ko libérer bango leader IDPS akende ko libérer bango po ete tolobaki yango ndeko oyengulungulu na Congo okozwama nani ndibaki ete sécurité Joseph Kabila bako niata bango bako fieta bango lelo oyo bazali na kati na kolela ba mosusu bakomi koloba ete bazali ba père de famille tango bandaki ko lia po ete osala mabe na mboka oyebaki te kozali père de famille yango tolobi bato ebo bazali bato akoyokela mawa te esika na bango ezali siko na moment oyo tomoni te esika bato ya droit de l'homme baza kopesa conseil botala boba élection bozala kimia banini bato ya droit de l'homme bavandi kimia ntango bakokanga bato oyo nde tomoni bato ya droit de l'homme babandi koya na makolo na bango na piaka toye kodefendre droit de l'homme ki droit de l'homme ya bato ya Congo bango ki droit de l'homme na bango mpona kokende kodefendre bamiyibi na bato baza kosala mabe mais qui droit de l'homme n'a ndenge te belandela ba makambo susu boko ke na ndenge ya droit de l'homme jamais toza komona ndenge bana mosusu baza kolala na ba cimetière wapi ki droit de l'homme na bango est-ce que baza kolandela ba makambo la nyosu na ndenge ya ki droit de l'homme po balandela ba parents ba abandonner ba bana na bango ba yebi teke na ndenge ya ki droit de l'homme bango pe mosala ya ki droit de l'homme ko kolandela pe ba parents ba abandonner bana na bango baza kolala na ba cimetière pona ko zongisa bango na nzela ba parents na ifo ko tia bango na esika ba zongisa bana na bandako bango ka misala ya droit de l'homme bazela kaka soki nde likambo ya Joseph Kabila nde batelemi makolo piaka bosuki mbala oyo boyebaka yango ete bozoba nyonso bozali kosala na kati ya Congo boyebaka ete bokozwa esika te po ete Joseph Kabila tolobi tokopesa ye maboko azali président oyo amonisi makambo ebele pe président oyo apesi biso lelo solution. Merci les jeunes présidents, merci les raïs nzambe apambola yo tango nyosu tokobwaka mabolongo na se pona koloba ete nzambe apesa yo mikolo ya mingi po ete okontinue na baplana yo na kitoko na kati ya mboka na biso RDC. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge tozali koyebisa bino président na biso ya jeune Joseph Kabila Kabange bino moko bouti komona stade Kamanyola la plein ndenge wana bandeko Furumi azangi ndenge ya koleka Nzinzi azangi ndenge ya koleka Nzoi azangi ndenge ya koleka Lipungu kutu azangi ndenge ya koleka bandeko ebongo moto ya bobolo banini boko battre ye na ba élection te bozalinde kosala erreur oyo ndenge tobandaki koloba ete bana ya poto to bakombata bagangaki victoire avant me bayebaki ndenge masolo ya kati ezalaki ndenge mosusu Joseph Kabila azali kokartone bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko ya vomie na mokiliko biso bakongole tozwa siko systeme ya Joseph Kabila maloba moke misala emonana ndenge tozali komona epai ya les rais maloba moke misala ezali komonana ndenge nini tokondima te le jeune président Joseph Kabila Kabange président oyo apesi bakongolais lelo goût président oyo alakisi bakongolais lelo valeur na bango oyo lelo valeur na biso bakongolais to retrouver yango na bandeko na ntango ya deuxième république baaprenaki biso ke biso bapeuple nde tozali babete tozali baumbu il faut to sala pona bakonzi ke toki ko basala ete biso ba peuple nde moto to pesa pouvoir na bakonzi ona il faut bakonzi ona nde basala pona biso ba peuple ke to bande ko ebate mais lelo Joseph Kabila na mama Olive Lembe ba ko lakisa biso balobi te deuxième république ndenge ba enseigner ki bino yango te biso mbato yo boponaki biso nde tozali baumbu na bino il faut biso to sala nyonso tout po ete bino ba peuple bo se retrouver te il faut qu'on s'ala kaka na bakonzi ya mbongo bazali na motema ya bonzambe mpona korevele bino eloko ya boye bandeko nani yango ayebi te na ntango ya deuxième république ndenge babengaka biso bapeuple babete bandeko
bazali kosala biso bamakambo na ndenge moko bandeko babolingo. Lelo oyo bandeko po mona ete nzambe azali juste. Tala bango na poto ndenge bakoma mitelengano. Bato kaka ya deuxième république ko banyo ko laga biso. Tala ndenge bakoma mitelengano. Tala ndenge bakoma ko lela. Omoni ndenge salaka Mobutu kangaka bato mosusu ono ndenge zali na ba leader wana ba kokoma na mboka te. Dépasse la na pouvoir ba leader mosusu bavanda libanda ya mboka ba umela. Ba eko zonga ka tango Joseph Kabila ye. Mais tala bango bakimi kaka lobi a pas même 20 ans. Bomoni ndenge milelo ekomi. Bomoni ndenge bakomi kolela. Pana kotalisa bino bandeko. Oyo lingi basala yo te kosala yango na moninga te. Lelo siko bino ba Mobutu se bozala siko na place ya bato oyo. Mobutu akangaka bango apesaka bango embargo bani ya mboka te. Bavandi kaka na libanda ya mboka baboti bana na bango libanda ya mboka susi ya mboka me bakokoma ndenge nini Mobutu apesaka bango embargo. Mais lelo oyo tala bino ba Mobutiste moi ata morke bovandi bokomi kolela pe bokomi kokangaka bato mosusu ba mitif bozwi ba bizaleli na bino ya mabebo ye nango na poto. To beteli ba musicien congolais maboko ndenge basalaki réunion na bango pe balobi ete masolo ya poto babosani yango nanu. Balobi bango banda kokende na bango kobeta na Angola pe likonde kweyaka ya mingi ba dollar pamba bango banda kokende na kobeta na ba pays africain po ete mbongo pe ezali na Afrique. Sikoyo bino bana ya poto tokotala esika bongo banda kokangela susu ba musicien congolais mitif. Bande kokala te ebele bakobongwana. Ebele bakotubela. Oyo bakoye penza balobi ya président Joseph Kabila ozali kaka président na biso limbisa na nyonso tosalaki kala te. Bakotubela bandeko bakotubela. Batubela na bango ekobanda kala te bandeko. Okomona tozali kaka kala te ebele bakosala batubela. Po ete Joseph Kabila azali président ya Nzambe kaka ndenge Bible elobaka ndeko soki bazali koloba mabe po na yo. Soki bazali kofinga yo, soki bazali kokosela yo makambo, oyebi ete na makambo nyonso bazali koloba bazali kuna na kati te ndeko na ngai vanda kimia Nzambe ya kobunda. Tala lelo makambo oyo ezali kosala meba président na biso yango nde aplikaki kaka maloba ya Biblia. Lelo Nzambe akomi kobundela ye. Tala ndenge ba leader ya PPRD bakomi kobima. Na Afrique du Sud bandeko bino moko bolandi maître zombie à la pointe. Somo bandeko yango la tolobi ete PPRD oyo nyonso tu balobaki ezalaki pamba. Mais bandeko bozala kaka bisika bozali po ete tozali kosalela bino bongo yoka lisusu émission moko ya kafukafu oyo tokosala na oyo etali kaka président na biso na mama Olive Lembe Kabila tokosalela bino émission moko. Bandeko babolingo na bandi duit kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bozumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.